Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyese tu ba bolinga kama mwa Eliani tu na pesi bino mbote. Ba na bino ba ma vie, puis boni bande ko na est-ce que bola muki bien? Nga de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ala musibiso na makasi e bongo bino ninge nini. Na linga toujours ko ba yebangai ya, ba yebanga ba vrai ba yebangai. Ba oba linga mama Eliani tu, to pe ba oba sepela kana mama Eliani tu nga toujours ko ba soki ba deko. Boza malamu yango wana na lobaka toujours bo tianga ba commentaire ko bisa que maman ni tout va bien et ça la nga plaisir parce que bino déjà ta boki voix na nga boy bolobi ah deuxième maman va bien alors deuxième maman peut ana posa ko yeba ce qui peut bana na e bande ko na ba zape malamu ça la ka plaisir moi eza makasi bo moninga na déjà libanda moi eza vraiment makasi Maman sokozo bi maman bouteille no muke ya mai ezanga te na sac. Papa pe pareil, moi bouteille ya mai ezanga te, vraiment faut komela mai mingi pour moi penza. Moi eleki makasi. Moi eza makasi mingi. Voilà. Donc so na bino ka moi muke pour ngana bino sa ba course le moi eza makasi boye. Na mi sala moi ba course aéro pour les œuvres vraiment rouge. Le toza mardi. Les œuvres vraiment rouge. Poussière pe libanda anzambe. Intelinge ya. Ni comme tento solo la ezaboy. Eza nande komoko a moi c'est pour comprendre hein, tant on a volant, on contrôler ba angle ba nini, yango zo mona so na lo ba moi. Moi stop moi mukezo sala mawana. Eza nande komoko a moi si abe inga ipo aza komi lela ndeko aza komi lela pona nini aza komi lela parce que makambo oyo mobali na ye asali ye makambo mobali asali ye yango etie ndeko na biso amilela mobali asaliye nini ba plainte eleki mobali asaliye nini ndeko oyo ndeko na biso amosa vanda kana mobali na ndako boyebi ka akinde na mtseki bino lobike mingi bingi na bandako apoto ezalaka mingi basi nde bazalaka quand même na moi privilège ponde to ba ke poto za mboka basi na bala privilège ko zala bandako par rapport ya mibali pe bazalaka nango. Mais ça mingi mibali so mobali asa coûte déjà moi ça za ndako komona ye tiki ba démarche au lieu passer la ba démarche na ye pour lobby ba PCP ndako oyo za na kombo na ye te ya olinga bongo te mobali ko linga ke no mikoti ka pa mwasi po yebi ke mwasi moko abando futa ndako na ndako ya kuti te ndako bazo ensemble te amona ga yemo abando futa ndako na yena kende kota kana kende kovanda mibali apoto mingi bangonyo so tuté Ibala poto oba se comporta kabongo bazali. Mususu kuta koza la zape na ndaku na ye. Ajo ngo che locataire ke kota na ndaku mo sipona nini poka ye alinko futa loyauté. Lokola alinko futa loyauté malamu ke ndokota na ndaku ya mwasi za ba comportement o tozana ngona kati ya mboka na biso ya poto bana poto makamu na zolo ba yebi yango. Peut-être bana friki ba koyeba te bana poto ba yebi makamu na zolo bande kwa lobi mama Eliani tu ba mate yango bozo pesa. Koyoka tozo yoka komona tozo mona mobali oyo mama nitu aya kokota epa nga libala ndenge zala kaka yo yebika ye mo abebika biso basi soko so tomena ya amoureuse oza yo moko soko tena mobali olingani mobali ya kokota kakati mobali ya kokota mama metala sikoyo tang mobali akoti libala epa nga ndenge toza kovanda na etombe ke ngai ifana voyager na kende nga kongona ke sa makamu na ngai nazanga mwana ndaku bana nga mibale basi bakende se bakola na bango se bakola na mwana nga moko ya 30 ans na mwana nga 27 ans yebika bana poto na agent na bavanda se pa ba parent bana basi bakende na bango nga na tikana na ndaku na ngai na vanda kana nga ali na yako zo modi question nga shushu merengo na yako zwa ayi okota tabandi ko vanda na ya ensemble mama ndaku nga mo mnafutaka kolia nga mnasombaka siko nozo baka yango siko yango mobali yango ki mobali na eza nini po nyoso ngai moko mnasalaka lokola comme si nazala nga na mobali te
C'est comme si je suis toute seule. Makamno sunga moko na salaka. Makamno sunga moko na salaka. Mais maman il ni tout. Biso basi na ko milo belanga mo bopo biso basi to zo maile poto zo kana biso ka maile te. Wana ka maloba na ye. Malgré na ko loba na maman Eliane. Na ko loba ka pa bande ko musuba yo ka mais biso basi maile. To zo aka te. Tala ko komelinga eloko ne komeli. Mama na kiki shasa. Na kena makamu na ngana mo mtu na bujaka mingi na mo so basi ba bujaka wana na zamba basi ya ndengwa na mo so bujaka mingi. Mama, na kiki chassa, na tikeli mobile voiture, na sali 2 mois na kin. Na tiki mobile na ndaku, na tikeli voiture na nga. Donc ndaku na nga. Voiture na nga. Nzoto pe ya nga. Na tikeli mobile voiture, na ko tiki makolo te mama atalaka tanto zaka na ye, tozo staffe, bato ba monaka ki mobile yebi kaka. Bandima santé ya mwasi nini? So bandima sana bose na nga penze mo. Bandima kanini soki santé ya mobile, so santé ya mwasi na capacité ya mobile ya relate so nini na bosa ni ka bo comprendre kaka. Maloba na ekimi ngai. Batu ba yebi biso mama, totambola kana ba terrain to stafaka. Ba mona mobile kuna na voiture na volant rond. Siko lokwa na kiki chasa mama na zo voiture na tiki maboko pamba te. Na saleli ka abo moto. Na zo voiture na tiki li mobile. Mama la simi nzela na ke Congo. Na Congo kuna mani tunasali 2 mois. Mama mobile atikali. Na sima nanga awa mama. Na sima nanga awa ndenge mobile atikali na ndako mama. Yo yebi mikopoto mikolo lelo koma place ozali ko lakisa naza boye tout ça. Naza na Congo mama na sima pa mobile atikali na voiture nanga atikali ambiance a gogo. Ambiance okaka ambiance ya gogo. Akosuka kaka na ambiance te mama nito. Mobali azui fi moko jeune fille ya makangu na ye. Tina kati ya ndaku na ngai. Alobi mama Eliane na yebisio bizalelio eza trop ba mibali ya mboko to benge Hollande. Bazaka na bizalelio makasi mama Eliane. Mibali Hollande bakana bizaleli oyo makasi mama. Soki mwasi na ya zate akozwa mwasi ya makangu ye na ya cheye ata na mbetu ya bana. Soki paza faible cheye na mbetu na ye moko. Soki te cheye ata na mbetu ya bana. Mibali ya mboko ya Hollande mingi baza na bizaleli wana mama nitu. Bazalaka na bizaleli wana. Mobali oyo mama na sima na ngai atikali kozwa chéri na ye ya mwambula kokita par rapport na nga. Mama ayene na ndaku na nga beti makembese na ndaku na ngai. Mbala moko te 3 fois. Na 2 mois onga na sali na kini. Aye na 3 fois. Nzoka voisine na ngai. Amona kaya. Bebe se bino telefone mikolo bo keba. Nzoka voisine na ngai. Donc aye na ndaku 3 fois. Voisine na nga amona ka. Mwana mwasi moko azoya. Webi bato balingana kebunga kate. Mwana mwasi moko azoya na mobali. Voisine na nga taki abi mutu na ngai azate en Afrique. Bon mobali na ye. Moi mwasi nga na moni bazane wapi. Pa bazako somba biloko. Epa ya ba africain pa akanga ye photo. Akanga mwa mobali, akanga mwa mwasi wana photo na mobali na ye. Azo abomi na telefone. Ebi makambo bato bakena mbangu te na kota nano malembe. Mukolo mususu lisusu. Akute na bango su na terrain. Abi oyo komelo ko mususu. Faza raza makango ne. Seka photo ya musika. Abina okeneka malembe. Mwasi azate. Mwasi ake Congo. Ye mobali na mwana mwasi oyo. Nzoka makangu kaka ndenge ndeko wana kanisa keza kifo ndenge wana. Aya na ye na ndaku. Epai na ye ndeko mobali oyo azui makangu na ye. Ayene na ndaku na ye. Aya na ye na ndaku 3 fois. Ndeko mobali. Babengana kana mwasi azana kin, bazobengana na bango ninge ezalaka pe video tout ça, mais to babengana na video, eza tango wana azana mwasi te. Tango mobali azana mbetu,
aza ye moko l'expose vidéo atala ngai yeyo ngai pe yeyo ngai pe yeyo so ipe bolingo na téléphone mon bala linga basa so bolingo na téléphone comme ça lobi bino pe babolingo na téléphone na loba kaka lokwa pe bomwana bino ngate moi ça lobi maman mwana ko yebise kasi banyonyo na nga yango tete banyonyo bolingo na téléphone ngande bongo pardon azobisa mobali banyonyo yango kasi tete banyonyo mobali abisa ayo pe na fatigue fatigue di tete nga banyonyo na nga bi abi mani tu za so na biso ngwa ngala na libanda kuna na kini kuna to sel na biso pe bolingo na téléphone mani tu pe dongo pe bimi na on pe bien na lali pe bien nga mama tikolo ba bien oui mais comme ka so na yebisi ke to sala na fatigue yoza mboka musika na mboka musika tete banyonyo tala systématique kuna ngana lala pesa nga poki ngana lala mama pe mama zolinga baseli bolingo na téléphone na musika mama yo moko pe mikolo bato mikolo to kola sute ana 52 ans na edo biso to diko suko kola te 52 ans masaka pe bolingo na api na téléphone mo abi mama ntu na saka na téléphone to salaka comme so na yebise ke banyonyo yango na lekse ba nyonyo yango tete nga banyonyo nga bibu muto musiko tete ne abi mama ko tete kande to sala kana nenga ndako ako tete na ye mandeko nobala komi ko éviter kaka na fatigué na fatigué yo pe na kolemba na kobenga yo nzoka nde batango wana zo bise bongo ye koto aza déjà na lolango ya zo linge ba tete banyonyo na musika ba l'accès systématique na musika mais mobile ya déjà na mutu moko na pembeni oba osala nini bazo sala ne yango ya vis-à-vis ya toucher musika moye ba toucher zate oya musika zande esprit nde zo tambola esprit zo kanisa ninge bosalaka mais mutu aza na ngo ya pembeni aza kosimba za ko toucher bandeko moi ça le biba mana sali 2 mois na Congo na kozonga na zongi mobali mo ba changement ndenge zala kaka akomi mo ba changement moko boye mo nini telefone komi ko batama moko bomba lisolo komi ya mo musika akomi soko zo solo la ta muso akotisa lebe fata na zawa o kama lisolo komi ka bono bengoti so komi ka napela komona mobali o suspect na komi komona mobali suspect tunanga nini eloko nini mama oyo ndeko na biso ya mwasi akangi na chambre na bango saka na kati foulard na bracelet misatu na foulard etikala na chambre na ye na chambre na kanisi mobali azaki kidiba to mobali achaki kate akanisa kito za mwasi na ndaku mwasi tango azoki azu foulard na ba bracelet atali me oza blongo na ngai te alobi pe na mobali me foulard na bracelet eza ya ngai te mbala bi eza ya yo te ndeni bonga na mwasi bonga na taka biloko onga yo te masima na maboyi na comme ni hotel mi na nga sima boy bonga na mwasi nga ta bracelet mwasi na bi na sala ye matata mama nito bracelet ba bracelet misatu na foulard eza ya ngai te ndenge ni na zo ana chambre mobala lobi eza ya yo nga la ta biloko wana te zala ya yo te ndene eza ya yo nzoka nde biloko mwana mwasi na bosa na ki yango foko zalaka moko bien na baninga moninga o amonaka bango boyebi déjà vu ça déjà mutayebi ke yo vandaka pa intel o vandaka na naka mutetel ba ko contrôler yo ka ko linga te mwana mwasi oyo abengi pe mama boni ma j'ai tout boni ça va osozonga ki boni mbisi mama na ikina mbisi eza nango bongo leka osani oya kozwa na koleka na ya kozwa ma j'ai tout bisi na koleka na ya kozwa ndeko mwasi azwi rendez-vous aye pona mbisi abise ndeko na boyi na ngate na bika ko masongi mais ezele ko ngana moni na misu na ngai zona no photo oyo otala po mibali ba osaka na biso parce que sœur wana a pe blessé de guerre mobali asala makambo siko yo kela kasu mibali mawate soka yo mobali osaka mutu ba ko bomba te so amoni fabimisa alobi zwana no photo oyo ndeko ngana kendaki na mona bato oyo mibale na mona bato tala ba photo nga na kangaki yango mama lobi mama nga
Oh, oyebi ke na ndako na nga awa nakuti 3 bracelets na foulard. Eza yanga te. Na tuni tato yo ngabi me ba bracelet oyo na foulard oyo. Ezo sala nini awa pa nanga mobala beti munoka bi eza na bi eza yanga te. Abitala na kanga kutu na sachet biloko ngo yango oyo. Moi sitango azuba photo wana. Azeli mobali aye. Ta mobali akoti. Alobi nete ke oyo nani. Atuni te ke oyo nani po mobali bando beta munoko. Alobi ne donc yo na simananga awa koma ko tambola na copine oyo partout. Mwana mwasi okomi kotambola na eka mwana nga tuna ki alobi na ete ke oyo nani te. Abi na simananga yo koma kotambola na makangu na yo partout. Oyo kisinga soni ba moni yo na ba terrain na mwana mwasi oyo na ba magasin na mwana mwasi oyo okomi kotambola ne partout banginga to pesinga respecte. Do etuneli mwasi atuna ki moye mobali asa lisusu ezaki te. Oza koya na mwasi awa na ndaku. Siko eloko nini tindaki mwa mwasi ndeko mwasi oya loba ko ozoya na mwasi na ndaku. Parce que tango mona ki ba bracelet na foulard. Abi donc na sima nanga. Yo oza koya na mwasi awa na ndaku. Oza ko tambola ne partout. Bracelet on akutaki na ndaku. Na foulard on akutaki yangai te owangani. Olobike eza biloko na yo nga moko kolo biloko na yebi biloko na nga. Na moni bien ke biloko eza yangai te. Yo wangana. O wangana. Komo koza motema mabebo. O vanda kananda kunanga. Na uti kin. Na kena famille na yo. Mama pe kuna. Na pesie 3 super. Na kena sombeli bango mafuta. Na sombeli bango mbisi. Na sombeli bango pitanke mama ya muto na vanda kana ye. Mageto bala na te. 3 ans auto vandinga na yo. Tam kolomo ofuta ndako na ngai te. 3 ans auto vandinga na yo. Tam kolomo kote oke poseli ba course ye na. Mais ndenge nini ozokende kosala ba course na copine. Mais ndako vanda kwa osala keloko moko te na lesa yo na salela yo nyonso. Ba contravention likolo na ngo mutuka atikela ki e place boka kinga bike atikeli mutuka non seulement za komema ba makangu mutuka ba contravention na mutuka. Abi mama kaka na 2 mois na se na Congo na kuti mutuka 6 contravention mama 6 mutuka eza yete eza na komo na ete ba contravention wana ye muta ko futa te vu que eza na komo na nga fona futa kaka po soki na futi te yango na bengo mama ni tu motema pasi mibali finalement to sala nini na mibali nini mama. Na yebi ke bato bakoloba ye moko kaka azoloba na tika ki ase defule. Na yebi ke bato bakoloba oza zoba yo ke Kinshasa ozi mobali gigolo otiki na ndako mobali na yebi ke bato bakoloba na bango mama mezelo ko se komelinga na yebi so po fona se defule. Il faut na se defule mama ni tukanga motemo yo kanga. Ngabi te ma chérie nazo yoka yo. Sikoyo. Nani yango oyo ko yebisa ki ko vanisa mobali na ndako te c'est impossible. Eza pena mibali musazo fana pena ndako nazo futa penda kuna yo ava na ndako no pa osomba biloko akolia to lobite ke bango nyoso kaka baza mabe to lobite ke bango so bafuta ndako te o bafuta ka bazali o bafuta ka tende baza ebele surtout na mboka oya poto mukanda soki mutayebi ke eza nango mukanda na ete donc ako sumbela na yango voiture ayebi ke voiture eza yete voiture eza ya mwasi eza na kombo ya mwasi. Mais azu 6 contraventions. Maman ni tu na 2 mois 6 contraventions na voiture. Donc ndenga tikala ki bisengo na bisengo biyenga na biyenga. Photo wane bikisinga. Photo yeko confirmer kaka ba bracelet na kitambala oyo nga nazwa ki na kati ya chambre. Photo yeko confirmer makambo wana. Ah na kanye na nzoto mani tu bitumba. To bundi na cheli bana na bengania. Sikoyo ndenge abande kwa na mwasi na ndako seke asalaki na mbetu nanga abi mama ni tubana basi bazali surtout bana basi oyo
bazana na niveau ya ba foyer bana basi o baza babi parce que kuna na ba bungalow mona ke bato bavanda kuna siko mibali basaka neni musana ba okenda ko betaka baturu kuna so bakuti ba nouveau venu bazali wana na kati ya ba na ba bungalow neska bavanda ka wana ale siko azana ndako soki mwasi azali babi bizaleli na bango eza ko sakana te surtout bandeko na biso ya nini ya Santos Samuel dos Santos bazana bizaleli wana makasi ya kozwaka mwasi makangu koya na ye na ndako bandeko na biso Samuel dos Santos akufakiwa na yiki nani Samuel dos Santos te au tokufa mikolo ke bazana bizaleli wana makasi soko azuna ye mwasi na ye makangu koya na ye tina ndako soki mwasi azate bizaleli wana babi bazana ngo makasi okomona mwasi azate mutozi makangu ayene na ndako ndenge balobiki bandeko wa Hollande bana bizaleli wana makasi akoza makangu libanda yene na ndako soki mwasi azate azu copine yena yazu copine siko copine wana ya kapena ndako akolamba pe baliena bango tranquille babi bizaleli batakuna bazaka bongo mingi po bakene na ba hotel ezalaka moins difficile soki mwasi na ya azate a profiter zo no kana kati ya ndako abeto kama kembese na kati ya ndako po ba hotel cher bango pe ko liboko makasi bazo rapende ngona bakina pe pa ba camarade balobi akozo pe mwasa zo kene pa camarade so camarade wana zaye moko na ndako azu mwasa ba ndiko ndo bete makembe c'est pas camarade akozo copine yake na kuna copine bandi ko lamba kuna babandi ko lia bete makembe c'est apo ba kaboni ka bongo so ko na petit na ye mo bo petit nga futelaka to petit za na mo appartement na ye to mo petit nga za na mo chambre na ye to ata mo chambre salon au moins petit sele no mo location lo ki futa hotel 50 €, au ki sele ka pa petit na au PCK 20 €. Au lieu que nous fout à 50 € dans l'hôtel, ok, pas petit, petit macambo, j'ai 20 €, petit non, petit n'a pas moins 20 €, peut-être qu'il y a moins 30 € pour y aller à Mingi. Le coup, le Mingi, à ce prix, à 20 €. N'engagez de quoi dans moi, c'est Ebusgaï. Kebande, comme il y a trop de téléngana, n'est-ce pas, sur bazan à foyer. Ba copine bango balingaka bango wana ana mwasi na ndako kezo copine moko bwaza na foyer po yebiki oza na foyer o yazana na mwa miss bleu akotungisanga na notation na zokosa koseka na mwambo mike awsa nini a comprendre penza te. Donc c'est un peu ça yango wana bandeko na biso mibali ba papa na biso bandeko na biso mibali soki okoko vande pa ya mwasi makambo peut to lobango bala combien si e kausinga na soyi na munoko to kolobango bala combien mais elle quoi Bible maté était à makaka banda Genèse na Apocalypse te makaka ti le Bible changer te bakisa mete ya ka même makambo biso peut to kolemba te to koloba kaka papa pona respect à moi sina yo okuki jamais kozwa copine na yo makangu na oya na kati ndako na yo papa balobi ezebiseli ya batambuka na basala kango trop. Comment yo kozwa moi c'est soka azate moi ça qui vacances ozu moi moi so yo tikene pour bosser pelisa nzoto ya kana na kati ndako na yo eza malamu te, ce n'est pas bien. Eza kozokisa mutu makasi ndako moninga epa yo vandaka epa moninga héberge yo epa ibozalaka na ye yo oservaki ka nzoto po ofuta ndako te osombaka biloko kolia te yo oservaki ka nzoto osaleka ba plaisir so zaka na besoin de plaisir yo osaleka plaisir. Mais comment est-ce que ça fait mal au cœur? Ils ont manque à respect. Ils ont rabaisser, ils ont dénigrer mutu, humilier mutu. Maka wana yo zwa kiwana. Oh yene na kati ndako ako respecter moi sina yo tende konanga mobali. Ata moni moi sina onde ako respecter tabasia, ngako tankenda kana ndako neso azate na kenda ko lamba kuna. Nye ngakutu. Si basala ngakutu na chambre na bango. Eza respect ta mukete bandeko yango kokuta na mona mutokesa no ba course okuta na mutu mwa dongole ka pe anya tuta musuna ko tantina moto ko nyatinga na mona yana ngate parce que ndenge za wana basi libanda ba makangu bangonde bayebaka basi ndako bayebaka basi libanda te basi libanda kolinga koyeba mwa ndako azaka ndenge nini alataka ndenge nini atambolaka ndenge nini soka moni mwa ndako ana diatance mwa bien iye pa comme ko misala look ya mwa ndako mais so kuti mwa ndako ana ba faiblesse belé wana ta musatike kana look na yazalaka nango surtout soka kuti ke yo mobile ozaka fana mwa ndako akosala effort mais ceux qui yo kenda ko dénigrer mwa na yo kitoko te bandeko soko mono zi moi ça dépend na yo zo ça dépend na yo bokina na flamingo oko kwena ça dépend na kati ndako te papa ba photo muteko confirmer ba bracelet na foulard
Et puis moutona ya kofunda yaki na kanda po yepe blessé de guerre. Mobali asala ya minene asima nzela kenda. Yango koma ko contrôler ka mibali. So moka mobali oza aya kofunda yo kaka. Aya kofundo kaka za la kabongo. Ya contrôlaka. Atikala na ye moko. A contrôlaka. Alingi te ba monisa baninga ne basi pasi. Ndenge mobali na ya monisa pasi ndenge mobali na ya asala ye. Ye moko be mamani tu mobali to vanda randa ko moko ye bisanga. Lokwa na yake Kishasa. Na kanga voiture na kena fungola voiture. Non. 6 contraventions en 2 mois. 6. 6 contraventions. Ba papa bozala motema malamu. Bozo bebisela baninga musu nzela. Mibali babenga nge bele mani tu ne za boye vraiment nengina bala mwasi wana miloko na mukanda te famille na ye lingite. Ba famille ba komo boya pona nini? Parce que bato boye liboso bo bebisi. Bo bebisi li baninga, yongo ba famille ba komi ko boya. Bo bebisi li baninga. Yongo ba famille ba komi ko boya bana na boba bala bato bana mikanda te. Ba parents musu bazo boya ozana ndako alingite mobali amona ya kovanda wana. Po ba zomona mabe basali na bato mususu. Bo bebiseli baninga makasi. Omwa ta musu za biseli no mabe, mwa mbali ya bato musu zo subir. Baboya bala mwasa za mukanda, po mibali ba mabe mwa ta musu mwa mbali na za mabe te. Mais kwa nini mibali bele bosali mabe mingi. Voilà le kamnanga na partager na bino yango wana. Ye moko ko lisolo ya bino yebika ke bato bakolo bakaka ya ozana mayele te oza boyete likambute mama. Na mona na se défoulé pa na yo na yebisoka likamu na ngai neka na posa na yebisa yo yango kaka po motema na ngai kita na yebisoka ka afa sona ko se défoulé parce que ceux qui na lobby na yebisa wo ndeko na ngai ube nini bakoseka ngai yo yebi kaka so mobala ya kovanda pa na yo ndenge zalaka bakoseka ngai vaut mieux beta encore na réseaux sociaux bato réseaux sociaux basa nini bayoka na bango na yebi ko sunga ta mutu moko ngali ko na tikela ke fungola voiture mutu mususu mwasi mususu soko alinga kende vacances au lieu tikela mbali fungola voiture atika tazo fungola voiture na yasa nini amema ke nango pona ko éviter ba contravention pona ko éviter voiture yango ka place ya memaka yo place ka yo mataka place pazo mema ba makangu na ye. Donc aucun respect. En tout cas pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Babela mona wa muta mufa wa teleja. Nzamba nubeshele bana betu bons. Bonne journée, bye bye.